Kinshasa, Brazza, Bandeko, Diaspora, partout dans mon Kilibisika, vous allez la confiance de fidélité au Bopé Sakambonda, École, magazine d'actualité. Botala yango bandi o esengeli ke moto surtout azala branché pour akwa koza ba nouvelle ya kitoko e ko permettre que aye ba ni les ali koleka kati ya République démocratique du Congo. Modèle sous bande de Popozali, Ebele, édition de l'Ezali, édition spéciale pour le plaquer Sabido, bah, action de activité ni et Makaki Samuel Mobimbaboye Baki, tout d'abord, eux, ça m'a koundé, hommage à la victime de la guerre, il y a la République démocratique du Congo, Awa, et vous avez conseillé la province, il y a chaud pour la présence, il y a chef du gouvernement, madame Judith Soumi, notre Toulouse, après, n'a pas membre du gouvernement, Obazaki, Ebele, mais tout ça d'abord parti, bah, victime, bah, ça qui va témoigner, d'abord, eux, toujours, juste après, ces plateaux. Centrale. Plus précisément dans Matadi. Nous avons en pleine marche pacifique intitulée Le Congo aux Congolais, le Rwanda aux Rwandais. Tout le monde a la police, tout le monde a Massas et Bandi. Massas et Bandi, et Bandi Massas et Bandi. Continue à pile 4 côtés dans Makolo, Moko et côté dans Libumu Awa. Continue à Awa et Dini dans Makolo. Na koma gina ba difficulté ya irne ko suba na koma gina passe na koma gina ba fisi atana zona posa ko suba te sona hélicoptère mai après 10 minutes faut banda ko diba et je demande c'est presque côté ba texki mai diba depuis 2017 tiki no lolo depuis 2017 na sai na ba mbule belé mais na kuta na kenda ko kuta na ko rêve Fonareve azwi ngai amemi ngai na Kinshasa na Ngalema kuna na Ngalema nazozwa soin baute kopere ngai nazo continuer kozwa soins médicaux vraiment nde nazali awa nazali père de 5 enfants en tout cas nazo vivre na pasi naza na bana bazala mike nazo vivre na pasi. Mais en attendant, ce qu'on rêve, à soigner ngai, nazana ngalema, nazana Mwana Congo, bondi melangai ke, bandeko oyo boza komona ezabongo, famille politique, ya Joseph Kabila Kabange, batu ya Front commun pour le Congo, FCC na Mokuse, baza awa, la résidence, ya sénateur avis Joseph Kabila Kabange. Tant qu'être humain, je ne peux pas me prévaloir de ne pas avoir été affecté par cet incident malheureux qui s'est produit ici hier. Cet essai d'élimination physique de ma personne et tout le monde qui était présent a vécu ici hier. Coup de courage. Tenez bon. Délégation Oyo et Zabongo constituée, là-bas au cadre, là-bas cadre, il n'y a pas perdu, na ya FCC Oyo, bazala qui conduite, na secrétaire permanent parti cher, ya Joseph Kabila Kabange, Mwana Moka Emmanuel Chadari. Le Front commun pour le Congo, FCC en cible, s'indigne de l'attaque ce jour de la résidence du président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, par des inciviques portant des insignes distinctifs du parti politique UDPS. Le FCC condamne avec fermeté cette énième attaque de la résidence de son autorité morale. Comme les précédentes, elle participe d'une stratégie de provocation et d'intimidation de la part d'un pouvoir pyromane, démagogue, incompétent et qui, face à l'absence de résultats, est de plus en plus aux abois et donc en quête permanente de boucs émissaires, d'incidents politiques et de troubles à l'ordre public pour détourner l'attention du peuple congolais de son incapacité à gouverner le pays, à garantir l'intégrité territoriale nationale et à assurer la sécurité de la population et à préserver le pouvoir d'achat des Congolais. Le FCC exige
des poursuites judiciaires, que ces poursuites judiciaires soient engagées en procédure de flagrance contre toutes les personnes directement ou indirectement impliquées dans cette attaque et que des sanctions sévères soient prononcées contre les coupables afin de décourager toute récidive. Ndeko ya Congo boyebake likambo ya nani akokamba Sena eza kobetisa mona mabe makasi awa na Union Sacrée de la Nation. Batisekediste na makambo na bango bakomi kopanzala po mutu na mutu aza koluka intérêt na ye. Botala lokola awa ba notable ya espace bangala bango baza komona ke babwaki bango na libanda ya masano na cadre ya kogere ba institution ya mboka. Pona bango depuis le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwa pouvoir bango baza kaka ko se retrouver te. Esengo ekoma kosila bango. Kutu Jean-Pierre Lisanga Bonganga oyo aza président ya rassemblement des alliés de Tshisekedi Tshilombo aza kosenga Konsesi Simoko esale mapo na masolo oyo. Partie d'un constat que pendant le premier mandat du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a eu au niveau des 4 aires linguistiques l'absence de l'aire linguistique Ngala. Mbosso est venu, Bati de l'autre côté, et les Ngala n'ont jamais été représentés. Et comme le chef de l'État lui-même avait dit que nous devons corriger les erreurs du passé, comme aime toujours dire le président de Ngala, c'est un humain, il peut oublier. Nous devons rappeler au président que ce qu'il avait dit, tout le monde a déjà eu. Raison pour laquelle, comme nous allons tout droit au Sénat, il va y avoir des élections du président du bureau du Sénat, l'Engala demande. Yebenanga bonaye, président Aliba, mwana mboka Egwake Omer, aza kosenga na le chef de l'État, asala lokola un bon père de famille pour cohésion nationale ezala kitoko. Il n'y a pas de débat. Parce que au Congo, nous avons 4 espaces linguistiques. Nous dirons aussi que c'est la géopolitique, sociologique et politique. On ne pourra pas comprendre qu'après les élections, avec le poids que les Bangans ont ramené auprès du chef de l'État, sans moyens, sans le pouvoir absolu comme les autres les ont eu. Au premier mandat de Tshisekedi, qu'à la fin, on dit que non, les Bakongos sont servis. Boyabake, jusque-là, c'est un peu kaka, konkoso la konkoso kutu, ba reporter le sous na date o ébalité ba élection, ya bureau définitif. Kolela ya boye, eza kosala kitoko te, tokosenga kaka, géopolitique ezala respecté po, ensemble nde tokotonga Congo. Ba oyo, balelaka boye, pinzoli na bango, etindaka bango, na motema mabe. Lobi okoloka, à cause de l'opposition, à combien na yeso ki pe wapi, nyonso kaka po a se retrouver te. Bomoko, bolingo, misalande, tokotonga Congo ya ngobe biso. Tobetisi kaka mbonda. Ndeko ya Congo, papa, mama, elege, tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamuka po omona misala kitoko Fondation Jonathan Sangu aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yebake na Fondation Jonathan Sangu à travers FJS devise na 500 francs ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangu ba fete kitoko vula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati to komi ko pesa mbongo chaque jour nde moto na moto nde ya sepela ko pesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele mutu omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebombama ya mwami réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko ya ngai pe na bakinga pe fona meka
nga mpe nakota yango nakoti nde namoni ekende bien. Ebongo na cadre ya baformation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po baformation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo mpo na yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemi te mosusu aza te biso nde toya bana ya Congo yo na nga tokosala ke tozala bien. Tango tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien. Pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangu. Pona nyonso ya social yebake oza mobimba. Fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani. Mwana ya Congo bondi belangai ke na cadre ya programme ya diminuer ba effectif na ba prison awa la République démocratique du Congo, les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, mwana mboka Constant Mutamba oyo azala kisangani abosanité kosala musala na ye akitaki depa la prison centrale ya Kisangani po ata la situation oyo ba prisonnier baza ko vivre nango kuna kokoma na ye na prison amoni somo kaka ndenge batima wana ezali ndenge belge atika yango et surtout batonga yango la babriki oyo batumba. Le numéro 1 ya appareil judiciaire République démocratique du Congo ayoki pasi ndenge badeteni baza ko vivre. Mokonzi ya mboka atindi biso poto totala baka ya ba injustice toyali wana mpona kokorige yango na ye na Kisangani lokola ministre d'État, ministre ya justice mpona trouver solution na ba problème ya injustice oyo parfois population ezalaka victime dans bozala kimia toko trouver solution pasi pe mawa bondi belangai ke akuti badeteni misusu bakangama illégalement côté ya basi kuna baza presque 21 mama bakangama kaka na makambo oyo etali ba mabala bakangi papa na ngai na ya kotala ye baarrete ngai bayebisi nga ke yo mpe oza arrete ti lelo papa ministre neti naza na prison centrale awa nga mwana na awa nayebi ntina oyo nazalaka lelo na kati ya prison te 10 ans bakangi nga na age ya 17 ans nasali 8 mois nasambaka te plaignant mpe amonanaka te naza mpe na visitere te eloko nasali te koleka na balabala ti lelo 8 mois nazomi se retrouve na boloko vv naza na ndeko awa na Kisangani te meme bato yawa bayebi 8 mois nasambaka te mwasi moko afundi ngai mpona likambo ya ngai te likambo ya mutu mosusu basambisi ngai mpona arrestation arbitraire baakite ngai naza innocente jugement yango nafandi apamba lelo nasali 5 mois côté ya ba mineur kuna kutu na mwana ya moins de 10 ans parmi ba détenus asambate donc bakangaye soit disant que aiba téléphone na $10 eza kosala pasi pe mawa na justice na biso ya solo eza vraiment malade ndenge le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaka atati lelo ba procureur na ba magistrat na ba OPJ ebele baza kaka kosala makambo ya nko ya kotinaka bato ba prison soki kaka ayina yo tope boyela na ye mwasi tope alinga yo oboya kolinga ye lokoso ya mbongo eleki makasi na ba corruption pe epai justice ya boye eza kaka kokunda République démocratique du Congo na cimetière oyo ezanga kombo mwana mboka Constant Mutamba tokosenga na yo osala commission moko oyo ekopermettre banda ko étudier ba dossier ya batu partout awa la République démocratique du Congo pe oko comprendre que mabe eza makasi justice awa la République démocratique du Congo zalaka kala mbongo po osala corruption et bongo babola zambi kaka kwa luzolo sinon bolo konde kuna okoleka vungure na vungure yango pe biso
Tobechisika Kambonda. Mbote bankolo, mbote bankolo. Mbote kieno bankolo, mbote biaka bankolo. Lubola baka mafunda. Lubola baka mafunda, lubola baka mafunda. Mbote na bino bisika bonso bozwami ezangaye le coutumier suprême, le coutumier de la nation, Mala Ibrahim Shams Baplan. Nazali moko ya ba coutumier oyo bankoko batindi pona service na bino bantu. C'est-à-dire ba makambo nyonso to ba problème nyonso oyo batu bazana yango, problème ozana yango ya kimosuni to problème ozana yango ya molimo. Nde yango bankoko batindi ngai na ya awa pona ya kotalisa bino ba problème nyonso oyo bino bozana yango nde na ba kopesi la bino yango solution. Lokola batu o bazana problème itali mosolo ya finance ba ope bazana ba problème na bandako na bango ya bolingo mabala tozoyeba kosungela batu basi to mibali koyeba kosunga bango pona mabala. Et puis mosala ba o bazana posa koluka mosala to ba o bazana posa ya promotion nde tozoyeba kosungela ngo batu ba musu bazana ba masque de vieillesse ba o bazana posa ya bankodia toyeba kosunga bango na yango ba o bazana posa ya ba domination ozala pasteur ono so bazana kati ya art ba o basala ka art kopesa bango succès ba koma na ba niveau o bango balingi tozali kopesa solution na pouvoir ancestral. Quelle que soit grandeur, il y a problème to likambo oyo ozana yango, soki o contacter biso bakoko bakopesa yo solution. Soki ozuli baku ya kolanda ngai o contacter nga na ba numéro nyonso ezawana na barre d'écran tant o contacter nga okoyeba kozwa solution ya makambo oyo ozana yango. Ezalaki ya bino le coutumier Mala Ibrahim Shams, autrement dit Baplan. Matondo na bino na ndenge bozui occasion ya kolanda ngai. Akotaki kaka ndenge nkolo Yesu akotaka na Yerusaleme botuna ngai nani. L'honorable Richard Mona bakisela maboko pembe mwana na Nzambe akitaki na kingakati mboka oyo abotama akola atanga esika wapi milimo pe ya ba ancêtre na ye epema na kimia akende kikuna na cadre ba vacances parlementaires na ye po akuta pe na ba ancêtre na ye na cadre ya journée oyo ezali dédié pour ba parents pe journée ya ko célébrer mikolo oyo ba woyi batika biso bakende océan mabele kaka ndenge boza komona tala ndenge population ya kingakati baye koyamba kitoko avec impact na idéologie. Kokitana mabele, l'honorable Richard Mona mwana na Nzambe atambolaki inde ti na cimetière epai wapi bakundaka bakoko na mibale kuna adepozaki ba gerbe de fleurs na cadre ya kokanisa ete bango nde ba géniteur oyo bapesaka epe makila polelo oyo azala na bomoi ko reconnaître bino borigine babosana kangote. Merci. Kolongwa wana depa lisusu elongo na population o bazalaki na ye l'honorable Richard Mona akende kipe epai wapi na cimetière ya papa oyo abotaka epo kuna pe akende kotika fleur aloba maloba oyo ya kokalisala nyonso oyo papa asalaka na etango asalaka na bomoi. Tu n'en bénéficieras pas. Mais pour l'honneur de ton nom, Gamobio Marcel, je te dépose cette gerbe de fleurs en guise de reconnaissance de ce que tu as fait de moi. Esali kitoko, esali esengo, yebake esika pi honorable azalaka, batope, basepelaka bondi melanga ke, miziki ebetamaki kitoko, nenge kaka bozo komona, moto nyonso azala piste po abina mabina mamboka. Tellement que honorable Richard Mona mwana na Nzambe atambolaka pamba te ayebi ke
Kunande ezali base na ye bondi melaka ke ezalaki occasion pour na ye ya kokanisa ba mama oyo ba pesa ye bomoi amemelaki bango ba maputa ba mungwa ba savon biloko ya ndenge na ndenge meme na ba enveloppe eko permettre bango po ba tongisa ba putala kitoko eko ba bilamba epa ba tailleur makambo oyo mingi basalaka te mais honorable Richard Mona asali yango kaka na même occasion wana boyebake parmi ba lauréat oyo bauti kobima ba examen d'état mwana epe kingakati pe azalaki wana honorable Richard Mona état para pe école atangaka akokaki jamais kotika élève wana boye apesaki enveloppe pe apesi na ba enseignant oyo bazali kotangisa kuna na ba école ya kingakati esilaki te ndeko langa bondi belanga ike l'honorable Richard Mona akendaki kovisite zone de santé oyo ya kingakati po etongama depuis la époque coloniale pe esika wapi motolo na ye ekatalaka kuna pe amemelaki bango bakisi ya ndenge na ndenge kaka ndenge bozali kobona bino moko boyoka ndenge nini monda ebetamaki. Vous servir de vous rafraîchir pour cette circonstance, comme je le dis bien, c'est une journée historique pour moi. Il y a de nostalgie parce que c'est un village qui m'a accueilli, je suis né. Donc en ce jour, une petite enveloppe pour un petit... C'est notre première fois de voir qu'un député, un patriote, dans leurs vacances parlementaires, nous fait un geste de médicament. Esali kitoko, esali esengo, l'honorable Richard Mona, bakisela mona na Zambé maboko pembe, a promettre a continuer bango ba la pandeur po kingakati pe 18h mwinda epelaka pelele pe akani même na école oyo avant que bana bazonga kelasi akorependre yango ekoba kitoko po bana kingakati bazwa esengo honorable aboye en tout cas bana changu esengeli bo soutenir avec impact na idéologie po alobi ke vacances parlementaires na e partout na changu bokomona lokolo na e biso pe mbonda ekolo tobeteli mbonda. Tellement que akitaki kingakati avec impact na idéologie l'honorable Richard Mona akabelaki ba mama oyo biloko ya ndenge na ndenge pe akanisaki élève oyo autaki kobima parmi les lauréats awa la kati ya République démocratique du Congo pe akabelaki bakisi na hôpital oyo ya kingakati tour à tour bino moko boyo kaneli bambonda ebetamaki na esengo oyo bandeko bazwaki esengo makasi mwana oyo ya mobali pa totangisi na pasi lelo tondimaki te kia kozala député tala lelo totombole yango moye tonéglisaka bana eza te fo totangisaka bango ka na pasi kasi koya bapapa ndinga elinga epiese elamba na mamungu wana bafuta yango nasepeli makasi esengo mingi esengo makasi ya koleka nasepeli vraiment na oyo asali mpo na biso na centre mpe na population zamba pambola ya bakisi lisusu oyo eleki biso mpe mbonda ekolo tofulie kaka mokakosa po misala na ye emonani yango pe tobeteli ye kaka mbonda. ezalaki occasion moko oyo esimbaki kitoko avec impact na idéologie ndeko na ngai ya Congo tuna ngai nini occasion kitoko oyo couple apôtre Serge Lukanga na mama Mireille Lukanga bapesaki po na ba couple nyonso ya République démocratique du Congo bakutana mokolo le 1er août 2024 na espace mama Marti oyo ezalaka na 4e rue Limité résidentiel bondi melanga ike bayaki pe ebele oyo barepondaki kitoko po na kozwa exhortation kitoko en rapport ndenge nini esengeli bavanda kati ya bamabala na bango tellement que elekaki kitoko bondi melanga ike l'apôtre Serge Lukanga ateyaki bango nyonso esalemaki avec impact na idéologie bino moko boyoka ndenge nini esalemaki aza na règle ya 3C. Premier C elingi koloba l'homme et la femme il faut bazala na confiance. Il faut bazala na confiance.
bondimela ngai ke kolia komela nyonso ezalaki au rendez-vous et surtout que l'apôtre Serge Lukanga na mama Mireille Lukanga bango basalaka ba aventure te na o etali koyamba batu na suka ya masolo bino moko boyoka ndenge nini mbonda ebetamaki lisanga na biso ya bakokrekofa lelo le 1er août tosanganaka mais lelo ezalaki tobengani po tokaba lisolo kaba lisolo na cadre ya communication na kokrekofa tozaka makambo misatu confiance compréhension pe communication lelo eza tour ya communication pona koloba yebaka kosolola yeba kokaba problème na yo za nango mwasi akaba ba problème mobali akaba ba problème po to vivre na harmonie mais solo ya boye bondi belanga ike oyo ezali première édition soki ozala couple balonga milengela la deuxième édition po soki ozangiseke couple na yo baloka yango biso pe mbonda ekolo tofuli bango kaka mokakosa pe tobetisi kaka mbonda ndeko na ngai ya Congo article 15 débrouiller pour mieux vivre idéologie ya kokuba oyo mbonda ekolo magazine d'actualité et la musaka ba chaîne ebele po bakoma na idéologie ya koluka bino moko bokendaka na bamboka bomonaka mingi batonga bandako na bango na babriki ya kasi toyebaka te ndenge nini babriki wana eutaka wapi pe basalaka ndeni po batonga yango botala awa tokumbi bino na kinga kasi oyo ezali awa na plateau de bateke botala ndenge nini baza kotonga ndako oyo ebandaka ndenge nini batimolaka nanu libulu oyo munene ozali komona awa nde babibisaka mabele oyo yango pe esungaka babeta babriki kaka yango mabele oyo yango pe ekomaka nsima po bamatisa yango ndako ndeka bozali komona bazali kotonga bondimela ngai ke basali potopoto ya kitoko oyo kopermettre ke ndaku oyo ekobeta ata 10 ans 20 ans ekotika kobukana te bino moko boyoka ba explication ya kitoko na mbonda oyo ndenge nini ebetami ndako boye liboso tozwaka pati mabele oyo omoni oyo poussière ezalaka tolambi yango na mai ekomi pati boye pati wana tobeti yango na moule ya mabaya yango tobimisaka babloke plein boye oyo totonga yango système ya moellon totonga yango système ya moellon mpo so otonga yango système ya niveau obrike ya ciment eza na linete na eker eza na bandako mosusu neti oyo pauvre Mathieu atika mwana ya chef de fin chef eza ti siko na ebukani te esali 35 ans eza na bana mosusu babotami bakuti ndako wana milelo baboti yabo esali kitoko yebake article 15 débrouiller pour mieux vivre masolo ezaka na centre-ville te soki pe omoni ezako simba te depa kende atala ba intérieur okokuba pe suka na masopo ekopermettre pe olesa libotalo kitoko yango biso tobetisi kaka mbonda ndeko na ngai boye bakena misala bapaster kaka ndenge tolakisaki bino auta kosala bapriere baévocation mpo ndeko akufaki alamuka kutu ekamwisaki lepesi bikende oyo akende kotuna vesiri mpe vesiri alobaki tozala kalme totala yango nanu ndenge ekozala ebongo lelo esuki ndenge nini ekosuka boni cercueil ebouge tout la musi ya zaza na moto nyonso talela na mosika nekosa bino te moto la moto tula mwisi akomosibeleka de loin ayeba ndenge nini cercueil ebouge nini eza kuna me boyebake baya mpe bazangaka te balingeli yango bulu babinono biso tu tokopusala kuna kaka ndenge masolo ezokoba baya tokoma nanu kuna tobanga te po cercueil ebouge futo yebela ngo nanu banako bakani vraiment ke bamoni cercueil ebouge moto azobima te bakoma kuna bayeba vraiment nini ezolekana bayaya bapusani bafongola cercueil boye me ndeko azeleka ya okufa affaire eza te oh bayaya ezali banimero wapi pasta ngo nakosa bino te tellement baverifie ndeko akufi te bakamwe invocation lekibisaki bango tula mwisi ya zaza baverifie balobi ke baluka kaka bamona pasta yango na kati kaka koluka pasa bamoni pasa tala suka la buskilade pasa ale suka la lokutu ya kokamwa escroc faux pasta lelo komona tokoboma yo lepesi mikeno pe tellement azalaki wana observation depa epa vesiri yokane alobeli ye vetiri mais vie cercueil ebujaki nazo comprendre te vie
Levé Tiripe étant que levé mon message, Yokande a ébissié. Pesi, basi kande kobeta ye. Tozala na respect mingi na basali ya Nzambe. Kasi toye baboye. Sala oyo Nzambe moko alobi pe asindi yo. Po oya ye erataka te. Levé Tiri alobi ke totika kobeta ba pasta me, ba pasta pe, basala oyo Nzambe atili bango po Nzambe erataka te. Esali basi pe mawa na yo pasteur ye bakandere nini ya kosala mate ya kitoko pe ko bimisa ba révélation ya kitoko po na ba prophétie na bino oyo ko kene poto oyo ke bala esi makala ngo te nyoso tu ezala ka vraiment nini kaka po bosaka mingi ba sentiment na bino yango biso to besi monde bota de sukalia awa ndenga alende wala boucler complètement édition mokololo ezaki spécialement pour le bino vraiment ba détail ba activité to ba action oyo et outa vraiment ko marquer la kata semaine mobimba me boye baké ko contribuer la bino mingi ya ko s'abonner massivement la chaîne YouTube de ce monde école officielle ezali aussi parmi cheval de bataille au bon école aussi que la bino bandeko oyo bo pesa biso confiance de fidélité puis en plus ba activité la bino même ba sport publicité la bino bo pesa biso trop l'extérieur ba primo ko abordable ezali concurrence. Si bien caméra bisa kitoko ya Benjamin Kilungala Wilfried Mbappé réalisation na montage ya écrit d'un matetanga à l'aide de la présentation ya boye baké la pesi ba mbote spécial na bandeko surtout oyo balandaka mbonda ekolo yo peso zo ratante bana continuer ko landa biso pour comprendre ba réalité ba information solo pe à temps réel la katia magazine na biso to kuta prochainement sokolo azongi de po na linga bino makasi bye.